tosolola yango ebandi napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu kombo na ngai eza Dorcas Kalufando na sepelaki lelo tosolola sujet oyo le choix d'un conjoint mais nazanga mon côté lelo nayambi Pasteur Bruno. Pasteur, bonjour et bienvenue na tosolola. Bonjour maman Dorcas. Poni, boza bien? Toza malamu maman. Voilà, un mot na bana nzambe nyonso bazolanda yo avant tobanda. Nkolo nzambe apambola bino, tolingi bino mingi. Jésus revient bientôt. Bozala ya kolamuka. Amen. Pasteur Bruno, nayebisi bato nayambeli bango lelo Pasteur Bruno, mais bato ebele bayebi yo, mais misusu pe bayebi yo te Pasteur Bruno aza nani. Est-ce que ko se présenter na bato bazolanda biso bayeba Pasteur Bruno aza nani? Pasteur Bruno azali mwana na nzambe premièrement. Par la grâce de Dieu lelo to biangami na musala nzambe nazosalela nzambe comme étant pasteur. Amen. Et ça fait plus de 30 ans, pour être exact, 33 ans que tozali côté ya liloba na nzambe na ngolu ya nzambe. Naza marié et père de beaucoup d'enfants. Et na ngolu ya nzambe tozokamba lingomba ne awa na Irlande, mais lingomba mosusu eza na Congo. Voilà, naza musali na bino. Naza musali ya nzambe, mais lokola nzambe tozomona ete nazosalela bino. Amen. Naza musali na bino, mwana musala na bino. Mwana musala na biso, musali ya nzambe. Pasteur Bruno olobi osali plus de 33 ans na musala nzambe. Histoire d'amour no na nzambe bandaki wapi na mukuse kaka? Na mukuse nazaki un garçon turbulent comme tous les autres jeunes. Et na ngolo ya nzambe na université tango bakangi na bitumba ou mikakatano ezaki na Congo à l'époque nazaki kotanga pharmacie. Donc na 1989 ba étude ekatanaki, c'est alors que histoire nanga makasi ebandaki na nzambe. Normalement ebandaki na 87, mais c'est en 89 que na tie makolo nyonso mibale nazoba boye parce que ezaka na bato mosusu ayebi na nzambe me lokolo na kati lokolo libanda. Donc na bandaki lokolo na kati lokolo libanda, me makolo mibale ekotaki makasi nde na 89. Na 89. Wow. 1989. 1989. Olobi oza marié, si tu koyeba, ça fait combien de temps depuis oza marié? Naza marié depuis 30 ans. Wow. Donc voilà, marié à une seule femme. 30 ans, marié à une seule femme depuis 30 ans. Et na ngolu ya nzambe nayebi kaka mwasi wana. Wow. Nayebi mwasi mosusu te depuis nabala ye. Na ngolu ya nzambe ezam na makasi na nga moko te mais eza ngolu. Oui, c'est vrai. Alors, si je n'abisso à lelo ezali les choix d'un conjoint. Déjà, na thème ya pamba, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le choix d'un conjoint, c'est-à-dire tozolobela libala. Oui. Comment opona moi c'est ton Oui, comment libala c'est une chose, mais avant mutakota na libala, mutu nyonso aponaka. Mwasi akopona, mobali pe akopona. Ya liboso na lingi naloba awa, libala ebandaki na jardin d'Eden. Oui. Na ebandeli mutu aponaki te. Oui. C'est-à-dire libala ya liboso ezaki Adam na Eve. Adam azaki na choix te. Mwasi oyo tango alamuki na pongi amoni, donc nde andimaki mbala moko. Donc kopona ezalaki te. Oui. Donc c'était comme ça. Mais soki tango Adam alamukaki na pongi akutaka basi misato to mibale liboso na ye alingaki
apona. Oui. Selon Gounaye. Voilà. Les choix eyaki kobanda tango bato ba se multiplier sur la face de la terre. Alors, question na biso ya liboso ezali. Nzela moi eloko moke nalingaki na talisa sur les choix. Adam azaki na choix te. Oui. De même que nga nazaki na choix ya baboti na nga te. Oui. Eza na mutu moko te aponaka papa to mama to bandeko na ye. Oui, ça c'est donc na mokili okoko pona baninga, okoko pona mwasi to mobali okobala. Me baponaka baboti te. Oui. Baponaka bandeko te. Oui, c'est vrai. Okoko pona lingomba. C'est vrai. Okoko pona eloko kotanga. Oui. Me baboti baponaka bango te. Voilà, loko tozolobela choix ya conjoint. Ya conjoint. Nalingi nalobake soki osali choix ya mabe. Oui. Nde tomonaka makambo esukaka pe mabe. Tokoma wana pasteur. Question na ngai liboso ezali comment mutu akoki kopona mwasi to mobali ya malamu. Parce que olingaki déjà anticiper oyo sa bato basali choix ya mabe. So ndeni mutu akosa akoyebaka choix oyo azosala eza ya bien to eza ya mabe. Oui. Wana ezomema nga totanga ata verset biblique moko. Oui. Na mokanda ya 1 Samuel chapitre 25. Na kotanga mpona kogagner temps juste verset moko. 1 Samuel chapitre 25 verset 3. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Mutuna ezali mama otoni comment kosala choix ya malamu. Choix ya malamu na libala ebongi tout d'abord mutu azonga na epai ya Nzambe. Mutu abondela Nzambe po Nzambe asalela ye Eve na ye to Adam na ye. Parce que mukolo libala eza Nzambe. Alors bato mingi bazongelaka Nzambe te. Po zongela Nzambe ebongo zonga na mabondeli. Oui. Donc alors bato mingi babondelaka te po tango bakomaka na période ya kobala. Bazobala selon oyo bazomona, bazobala selon oyo bazosepela nango ou selon ba intérêt. Donc choix ezala basé te sur oyo ozomona kaka na miso. Parce que oyo ozomona eza enveloppe. Eza lokola tango ozokende na supermarché okomona ba emballage ya ba tomate eza ebele, emballage ya ba milk eza ebele, mais milk nyonso selon oyo ba dessiné ezo répondre na goût nango te. Ah oui. Alors mobali ce n'est pas parce qu'aza na ba biceps. Ou mwasi ce n'est pas parce qu'akangi ba mèche malamu. Ce n'est pas ba maquillage parce que tango bokoma na ndako ba maquillage ezalaka te na tongo. Oui, c'est vrai. Mobali ba lelo bozomona nga naza na libandi. Mais il y a quelques années nazaki kokata babuki derrière. Donc mwasi mobali o mwasi na nga ndimaki ce n'est pas la même personne lelo. Donc choix ezala basé te sur oyo ezomona na miso mais zongela Nzambe. Choix ezala selon oyo tango bokovanda na mwasi ou mobali bozoyebana nanu avant ya kobalana oyeba bizaleli ya mwana mobali to ya mwana mwasi. Exemple bazotalisa biso mwasi moko balobi mwasi ya bizaleli malamu. Abigail, une femme de bon sens et belle de figure. Kitoko nakotalaka boyo lulie. Na ce que basi mususu ya kitoko bazalaka te.
Donc nzambe akela biso nyonso tu tozaka malamu tozaka kitoko mais ezaka na bato baleki bamosusu na kitoko. Donc mwasi oyo azalaki mwasi moko kitoko. Nakoki koloba na likambo ya choix. Nazwa exemple mosusu. Oui. Mwana mobali moko kombo na ye Jacob ake na ndako anoko na ye Laban. Oui. Akuti bana basi mibale. Akuti Leya mais akuti lisusu Rachel. Mais balobi Leya azaki na miso neti ya kolala. Mais bazo insister sur Rachel babi azaki belle de figure kitoko. Soko tali longine osepeli nango. Oui. Donc mwana mbali asalaki choix. Choix na ye ezaki basé sur oyo abandaki komona. Oui. Alors mais pona kozongela likambo ya Abigail lilo besoin insister sur caractère na ye. Une femme de bon sens, c'est-à-dire il y a caractère malam. Caractère. Tango zoluka obala mwasi tango sali choix. Liboso ya miso ya lolenga mwasi azotambola ya niveau classe atangi to mobali classe atangi ezana eloko ya mibale, c'est-à-dire nazo insister. Mutu nyonso tango azokende na libala akotala nanu enveloppe. Oui. Eza important parce que soko obali mwasi to mobali elongi mabe okozala mal à l'aise tango bozo soki na feti ou boza na nzela bato bazotala te bazomona bino okozala mal à l'aise. Ebongi toujours kopona mwasi ya kitoko kopona mobali pe aza kitoko. Mais au-delà ya beauté. Oui. Ya mutu ya mingi. Eza beauté intérieure. Oui, c'est vrai. Beauté intérieure nde mwana mwasi oyo azalaki nango azalaki na beauté ya libanda mais azalaki na beauté pe lisusu ya kati balobi bon sens. Caractère malamu. Bizaleli malamu. Oui. Biyano malamu. Donc soko sololi na ye akoapaiser motema na yo. Donc azaki mais mobali ne bazo insister yoka na yoka kana mokili balobaka toujours basi ya malamu babalaka toujours mibali ya bizaleli mabe. Oui. Basi ya bizaleli malamu ya bien oyo ke obali ovandi na ye bien bakutanaka toujours na mibali ya mabe. Oui. Lokola Abigail lisumu asala batikala koyebisa biso yango na Bible te mais seulement abali mwana mbali oyo azaki na mbongo ke ba ma sœur. Oui. Tango zosala choix. Bana basi mingi choix na bango eza basé sur mbongo. Oui. Sur mituka. Donc mobali ya Abigail azaki na mbongo. Azaki na mituka. Bandako ya minene. Mais seulement yoka. Comportement na ye, caractère na ye, lilobezo beta sese. Balobi il était dur. Donc azaki na bon sens te. Mobali moko ya makambo makasi. Maloba makasi. Ensuite babeti c'était si caractère na comportement na ye. Méchant dans ses actions. Motema mabe alors na bizaleli na ye. En d'autres termes akabakate. Akipaka vraiment makambo ya mwasi te. Ni ya famille ya mwasi te. Ni même balekinzela te soki mwasi aye na mutu même na ndako ke bavanda boy oyo noko na ako interpréter lobaki eza makango no yakala koma oya komema yawa aza frère en Christ bino na nzambe na bino na église na bino na toyokango mingi. Oui. Mibalo oyo bayaka église te bakanisaka toujours bapasteur baza bandumba pasteur ou frère en église. Soit que pasteur ça sérieux mais frère en église. C'est ça. Donc bazalaka dur. Oui. Bazalaka méchant. Tout comme basi mosusu bazalaka peu dur, bazalaka peu méchant. Alors pasteur nazwa kaka eloko moko moki oti kolobawa. Tango lobi mibalo bayaka ka église te basi basambelaka
bakanisaka ke ba pasteur ba bimakana basi na bango to ba frère église. Donc directement olingo yebisa biso ke eza bien ntango ozosambela osala choix ya mobali opasambela. Exactement. Yango nalobi ntango ozosala choix zongela nanu Nzambe. Me bato balobaka ke Nzambe aponela so basi to mibali bato basi te to mibali te parce que depuis Adam répondaka ye mabe akatelaka lingala en quelque sorte que mwasi opesaka nga nde amemi nga na mabe oyo Nzambe akota asumaka bato ya bolingo ya bato te. Oui, Nzambe akotaka na bolingo ya bato. Dans ce sens que pourquoi okomona mutu ake kopona mwasi to mwasi aponi mobali kala nalingi naloba kala ou jusqu'aujourd'hui na bamboka mosusu ezaka na bamabalo tobengaka arrangé. Oui. Mwasi aponi te mobali pe aponi te me basangisi bango lolenge wana lokola libala ya Rachel na no libala ya Leya na Jacob. Donc Jacob aponaki na ye Leya te. Donc ezaki arrangé par coutume. Donc azaki obligé. Donc alors mais libala ya les mêmes mutu Jacob na Rachel wana ezaki arrangé te parce que ezalaki mwasi oyo Jacob abandaki kolinga. Mutu nano ezalaki bolobi Nzambe akotaka lisusu na makambo ya libala te. Te Nzambe akokotika libala te akokotikela biso libala te parce que libala ezali ye mutu akelaki yango. Me nalingi naloba ke ntango olingi opona zongela Nzambe bondela Nzambe agide yo okende kokutana na mwasi malamu na kati yo mu Kristo okende disco te. C'est vrai. Mu Kristo nazo répéter kokende disco te. C'est vrai. Nazo beta sete amibale kokende na Facebook te. Po ozomona kaka face. Na bar. Ozomona kaka liboso. Mais omoni même pas sima ya mutu. Oui, 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 ça c'est vrai. Kokende en d'autres termes bisika mosusu te. Bisika kokutana na mobali malamu eza na kati ya lingomba. Mais nalingi na beta encore sete. Na lingomba batu nyonso bayaka na lingomba bayaka na objectif moko te. Oui. Yango nalobi tango ozoya na lingomba pona kobala luka nanu Nzambe po adirige yo. Oui, c'est vrai. Po mingi bayaka pe na lingomba aye avec comme objectif juste azwa mwasi. Oui. Na kozwa kamoko na mukuse na mboka na biso Congo parce que na uti na Congo Kinshasa. Dingari moko ndeko bandeko bayebi ba Sénégalais aya na église na biso amoni mwana mwasi moko alekaka liboso ya magasin na ye na kitambala la ti bien azokende église aluki kobala mwana mwasi wana alandi ti na lingomba amikomisi lokola mu Kristo azwa na baptême po azwa kaka mwana mwasi wana. Me tango azwi mwasi azwi zemi aye kobimisa sikoyo maseke na ye to bomoto na ye. Mwasi alobi tokende bo o naza na tante tokende bo naza fatigué yo kende. Et après tango mwasi aye kobota aye koyebise omoni nga na yaki na lingomba na bino parce que na bando lula yo na bando linga yo sikoyo yo pe okoya na mosquée. Parce que mwasi na mobali bazalaka mutu moko. Alors nga na yaki kuna toza mutu moko yo pe bongo ya na mosquée. Sœur aye na mwana nasala nini liloba Nzambe lobi te ke boka bwana a cause ya religion. Ilobe lobi mwasi na mobali bakokoka bwana bobele soki likambo ya kindumbe komi na kati. Likambo ya kozanga kobota te. Likambo ya kozanga mbongo te. Likambo ya kozanga mukanda te. Likambo ya kozanga mutuka te. Oui, oui, oui. Bobele likambo ya famille te. O bandeko no balingaka nga te. O obetaka nga. Ne kobeta eza malamu te kobeta te.
Oui. Imposer kolingi muto kobeta ete. Donc sœur wana toyebisi femme soyez soumise. Donc aye kolanda mobali na ye akoma 50 mu Kristo parce que mobali abando tikele liberté aya mais chaque vendredi fois kende mosquée. Okay. Waouh, ça c'est vraiment grave. Tant aux ça la choix. Ouais. Yeba choix ni aux ça. Exactement. Alors pasteur, ba critique nini oyo eza important tant mutazo ça la choix ya mwasi to ya mobali. Eza o ba parents ba pesaka to o ba pasteur ba pesaka to o ba ninga to réseaux sociaux pesaka. Donc ba critique du genre omoni tango par exemple na copain nanga et pas ba camarade nanga babandi ko critiquer ye asa kitoko te asa boye asa boye. So ba critique nini ezaka important parce que tout le monde a peine église ba pasteur pe ba critique un peu moins moké na ndenge ya kibonzambe. Il y a aussi des parents qui critiquent que école na ye elateli na ye boye na ye ce que critique nini faut muta zoa tanga zoluka mwasi ya malamu oya ba pasteur to ya baninga to ya famille. Oui, ya mutuya tango zo bala libala lilobelobi esengeli libala ezala honoré na bato nyonso. Oui. Nalingi napesa ba jeune frère na ba jeune sœur un conseil. Soko ke ko bala ou oye ko présenter mwasi epa baboti et que baboti bazo sepela na mwasi wana te. Yoka bango nanu parce que bango nde banzambe na yo ya liboso. C'est vrai. Bayebi mingi koleka okozala oza na ba degree na yo ba licence oza ingénieur oza na maîtrise boye boye mais makambo ya libala kaka mama omoni atangi te wana aza na connaissance ya makambo ya libala. Papa ozomona azangi mbongo wana pesa ye nanu litoi frère pesa ye nanu litoi sœur. Bayebi pourquoi baboyaka par exemple ekolo mususu boye parce que batu selon bizaleli ya batu mususu binzambi ya batu mususu bakolongwa même na Israël même nzambo akela lola abando yebisa bana Israël bobala batu abikolo boye te. Alors soki bayebi soko bala muluba te bayebi pourquoi soki balobi ko bala mungala te bayebi pourquoi basi abangala ou bien mibali abangala mabe na bango soki bayebi soko bala muntandu te donc sala keba yokela kape baboti mais yokela pe pasteur lilobe lobi toutefois si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Okozala oza muluba okozala oza mungala mais soko komi ya solo mu Kristo okokoma ikela mwasika. Okomona habitude ya bangala Yesu akozwango akokolopa ngo alongoli yango na nzoto na yo. Même kati na baboti nalingi na insister sur baboti mpona koloba peke baboti botelemelaka libala ya mwana kaka te parce que mutu awuti ekolo boye parce que ekolo mususu soki mutu asi abongoli motema aza lisusu na bizaleli ekolo wana te. Nyango na ngaki na tuna yo et y a beaucoup de parents peut-être na ba village baswanaka na village moko boye siko bango si bayakini makamba village wana baswanelaka eseleka nango maintenant bakomi na kine mwana aboti na Kinshasa tellement yesa kangaka kanda ya village wana baswanaka nango tanga ye na Kinshasa aboti mwana alingi mwasi ya village wana pa aboti na Kinshasa ba parents baboye. Est-ce que ça c'est important faut koyoka ka ba parents po ba parents bebe batana ba haine ou ba différence ya bikolo peut-être ya balaka muluba papa ya muluba na bana konyokola mama wana akomokesa bana ne bo bala baluba te to mibala baluba babetaka basi po ye babetaka ye mususu mwana na ye ya mbali akobeta mate kuna. Est-ce que ça c'est important koyoka parents? Oui et non ndenge na wuti koloba parce que bazalaka na connaissance baza banzambe ya liboso tozaka na bango awa na se amwese lilobe lobi
mwana tosa baboti po bomoi na yo eza na ba avantage mibale. Bomoi na yo awa na se amwese ezala tout d'abord ya mulai et ezala ya esengo. Donc bongi souvent koyoka ko faire comprendre pe baboti ke même soki biso bayaka to swana kina ekolo mususu wana wana ezaki na tana bino papa me biso tozali awa na poto makambo wana elekanaki na mboka me biso tokomi na Kinshasa biso tozali awa na Luanda biso tozali awa na Brésil nayebi te place ozolandela biso alors makambo wana elekanaki na mboka vraiment ezali na motema na nga te nayebi yango kutu te. Ensuite nga nazali mu Kristo oyo akobika bomoi kati na nga azali Yesu mwana na Nzambe. Nazo vivre te selon oyo elekanaki bobetelaki nga masolo. Nalingi natalisa bino eza na 2 pays na Europe awa baswana bazaki binemi jire Allemagne na France ba ennemi ya kosakana te mais ba divergence wana en wana balekaki na kolongolango po batonga oyo tozobenga lelo Union Européenne ebandaki nano na Communauté économique européenne sima eye kokoma Union Européenne. Lelo Allemagne na France baza 2 grands pays amis bango nde moteur ya Union Européenne. Eza na mariage entre ba Allemand na ba Français ba Française na ba Allemand. Donc en wana ezalaka lisusu te kati na bango. Nga na vivaki na Allemagne 7 ans na yebi ba Français oyo bavandaka na Allemagne na ba Allemand bavandaka na Français. Donc vous voyez alors que bango baza kutu ba Kristo te. Baza kutu na avantage oyo biso toza nango te ya hormis eloko basali mais biso toza lisusu na avantage. Nalingi nalobela likambo ya Rwanda na Congo. Nalingi nabeta sete kobundisa Rwanda te aza Kagame te. Amen. Yamba ye na Lingomba yo pe Rwanda yamba Congolais. Toza bana na Nzambe. Tika makambo ya politique. Ekosila nango kala mingi te bakoyokana. Tokobosana tokokoma lokola kanga eloko naza prophète te mais nazo biso tokokoma lokola France na Allemagne. Bosana biloko wana. Ça c'est vrai. Alors quels sont des critères où ekotalisa frère to sœur que moi si oyo to mobali aza malam? Oui, ba critères eza ebele ebele. Ya liboso pona mwana mwasi parce que libala ezalaka mobali mutazo kende koluka mwasi. Oui. Nalobi lelo bana basi pe bakomo pona mbali ye moko ake aluki mobali aponi Bah oui, modernisation. Critère ya mabe soko moni mwana mwasi azoya koluka yo ye moko. Rachel akendeki koluka Jacob te. Eve akendeki koluka Adam te. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc critère ya liboso soko moni mwana mwasi asalo ba avance keba frère. À cause de la paix envoyée du diable. Amen, c'est vrai. Critère nazolobela kaka mwana mwasi te. Même yo mwana mobali ou mwana mwasi soko moni mwana mobali ondimi kaka nanu kuto ondimi te ma bandi kopesa bakado oyebi bino basi bozalaka basi ezaka na mwasi moko te alingaka mbongo te na mokili nayebaka te sauf kaka Eve mutandimaki Adam sange baka bele mbongo. Soko moni mwana mbali azo peso carte akomo peso carte ne ya bank eza corruption. Okay. Nebi mwana mwasi moko na mboko oyo
tangu toyaki na 2000 2001 aza mutu ya bapays ya Ouest Afrique. Pona koluka mwasi moko ya biso bato ya Mangala azwa carte na ye apesa ye. Lokola mwana mwasi ana bande ko hésiter abi obonzwa carte soko zana besoin ya sala dépense ndengo lingi. Mwasi wapi akolinga akoboya mobali alolengwana. Mobali maboko pete maboko beton te. Mais tango azwi kaka mwana mwasi wana azwa carte. Lelo mwana mwasi wana azaka na carte wana te. Oui. Mobali wana akoma maboko beton. Sala ke ba critère ya mbongo ezala te. Oui. Lokoso wana ezala te. Critère mususu. Nazo encore un verset biblique. Esther, Oui. chapitre 1, soko tangi na verset 12, bazolo bele biso likambo ya une femme, kombo na ye Vashi. Reno wana azaki kitoko makasi. Me likambo moko asalaki, mobali na bando luka alakisa baninga, ba invité na ye beauté ya mwasi na ye. Oyebi mobali nyonso soki aza na mwasi kitoko, ba sorti ezaka pamba pamba. Mwasi kitoko papa omona ba sorti mama tokende nanu bolekisa kaka l'air dans le vide po bato batalaka ye pe atalaka. Papa pardon soko bimisaka mwasi te bimaka pardon. Oui. Kovandisaka ye aza canapé te aza armoire te aza TV te muteninganaka te bimisaka ye. Yo pe mama bimisaka pe papa tokende nanu tikanga na shopping. Donc eza na façon kaka kokende ko dépenser mbongo te soki ozangi mbongo ya restaurant mais même kosomba biloko. Ba critère eza ebele. Reine Vashi asala lolendo. Mobali nyonso aza lolendo to mwasi nyonso aza lolendo sala keba. C'est vrai. Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. Okovanda na muto landi bote kasi nzambe azo résister bino moyen nzambe ayokela bino ezate. Mwana mwasi oyo azaki na orgueil. Eloko ya mibale mwana mwasi oyo azangaki soumission. Mobali abengisi ye. Ye ayaki te. Arataki même libala oyo likolo ya makambo misato asalaki. Ya liboso orgueil, ya mibale manque ya soumission, ya misato oyo nakoki koloba ekoki kozala lokola hypocrisie na ye. C'est-à-dire avandi na mobali me azo honore ye te. Asali tango bazalaka na ye azoyokela ye. Me tango ekomi na miso ya bato ayokisi soni. Donc eza na mibali mosusu bazalaka ba hypocrite. Oui. Na miso ya bato chéri keba eza critère ya mabe. Soki mutu azokumisa yo na miso ya bato me na nkuku azotraite yo mabe. Na mona mwana mwasi mosusu toke pa na ye mobali azo chéri me na nsima azotikala kobeta ye mabe. Babetaka chéri te. Ba critère ya mwasi malamu to mobali malamu eza ebele. Ebongi te mutu azala na ba mangala parce que toza na likala mangala ya kokata. Kokatelaka mutu ba mangala. Non. Tala mama oyo Abigail mangala ya kitoko. Ya ezope lilobelobi une réponse douce calme le cœur. Oui. Donc ebongi mwasi azala na douceur. Mobali azala doux na ba réponse. Même na etaleli okozala miso te lokola nyao ozotala mutu donc ozobangisa ye on dirait oza lion ou lion. Ba caractère ezali ebele mama. Oui. Tokoki ko se limiter même wana me eza ebele ba critère o esengeli mwasi a remplir o mobali a remplir me ya mutu ya makasi.
bazala babotami ya sika. Oui. Yesu azala aza vivant kati na bango. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tozokende malembe na koshite. Oui. Mais nalingaki natuna question communication pe compréhension. Et jouaka rôle nini na moment oyo moto azolinga asala choix ya mwasi to ya mobali. Très bien. Communication joue un rôle très important. Un rôle très important dans ce sens que soki communication kati na bino mibale eza te, eloko mpe lokolo souleve yango eza malamu. Frère, ozoluka obala mwasi, me osekaka te. Oza lokola Poutine. Omoni te libala na ekufi. Asekaka te. C'est vrai. Poutine libala ekufi. C'est vrai. Basi ndenga bazaka wana balingaka koseka. Moi diki. Donc ya moi maloba ou même moi yo lingaka jete. Na lingi na biso libala ezaka paradis. Tala banyama ndenga bazaka même bandeke tala kaka na tongo. Soki bandeke balamuki bazo sauter, bazo yemba banzembo, bazo sakana, tala banyama. Soki balamuki na tongo, tala kaka makambo basala, bazo sauter. Mais yo sekaka te, osakanaka te. Donc banyama bazo communiquer, bazo solola. Donc lisolo mama eza très important. Lisolo nazolo bawa dialogue. Oui, dialogue. Dialogue eza différent na kaka communication. Dialogue ezali nga na lobi likambu oyoki nga yo pe olobi na yoki soki ezobala na te totali place nini tokoki ezobala na soki nga na moni ke ezosimba te na mikitisi de façon que toyoka na kaka place wana. C'est comme ça, c'est ça une bonne communication eza dialogue. Kosolola. Frère ou sœur, yo sœur o solola kate te oza baba te nzamba pe même baba asololaka na maboko. Même kutu avec la asololaka. Azomona te me azosolola. Omona avec la bali mwasi kitoko. Likolo nini? Mungongo. Azomona même pas bilamba ndenge afilango mais mwasi asepeli kaka na lolenga azosolola. Donc l'isolo est très important. Communication vachi, communication ne ezaki mabe. Papo yo nabal, communication ezaki mabe. Direte na communication. Donc communication ou dialogue c'est très important. Na kati ya choix. Po yango muto ko permettre oyeba mwasi, mwasi pe ayeba yo. Ezaka na batu mususu babatamaka toujours. Mais il faut toujours pousser mutu jusqu'à na retranchement. Au moins nanu ndenge nini asilika. Oui. Po nyonso ane ko salima na nini na dialogue. Oui. Na masolo tango osololi na ye omoni asiliki o pousser lisusu o tali ndenge nini na bando tala na télévision mwana mbali moko azui mwana mwasi na Facebook. Tango baye kokutana na mwana mwasi wana abi keba yo yebaka nga te okoyeba nga lelo. Donc azo katele mangala. Ebongi koyeba mutu pona koyeba mutu malamu dialogue communication malamu. Communication est très important avant obala. Oui. Na choix ya conjoint communication est très important na nzela ya kosolola ndoko yeba mutu nini aza liboso na yo. Exactement. Mutu nini oyo kosala na ye vie. Eza beauté ya liban ya elongete, beauté ya kati. Donc communication bimisaka beauté ya kati. Pasteur tozo chité vraiment faute de temps tokoko tanga ba question nyonso te tozo chité. Je veux que opesa bandeko nyonso conseil ba oyo bazo linga babala ba ope baza déjà na chemin libala ba komba fiancé na ba bazo luka nanu conseil nini okopesa bango avant to chité. Na baye nyonso balingi kobala na nalingi nayebisa bino
kobala te par compétition. C'est vrai. Namonaka bato mosusu bato mingi basalaka erreur wana. Azobala surtout epa bana basi. Lokola baye nyonso bakamarade nanga babali nga pe fona na bala. Babalaka bongo te yaya. Babalaka bongo te mon frère. Donc éviter compétition. Compétition lisusu ou comparaison. Oye abali mutu aboye nga fo nalakisa boye. Donc éviter compétition, éviter comparaison. Eloko ya misato kozala presete. Kozala presete na kobala soki eza ngonga na yo te. Kozala presete zwa temps ya koyeba mwasi na yo malamu, ya koyeba mobali na yo malamu, koyeba bipai ya wuti. Il faut koyeba vie passée na ye, ko bombele eloko te, ye pa bombele eloko te. Parce que eza na biloko mosusu elekana na vie, soki communication eza te. Eke oye ko découvrir yango na nsima epanzaka mabala. Donc nazo peso conseil wana yaya. Ensuite kolanda emballage te. C'est toujours kitoko ke mwasi azala bien, mobali azala bien. Mais landa surtout beauté intérieure. Beauté intérieure mutu evandisaka libala. Nkolo apambola bino akolobeza mingi. Wow, yakolobeza mingi. Je pense que faut tu attends tokoya lisusu na même sujet tokoya pour que pasteur a se déchaîner. Parce que je sais et je sens que na kati na ye tokozwa ebele parce que tozwi déjà ebele. Donc ce toye lisusu tokozwa lisusu koleka o tozwi lelo. Alors pasteur, un mot de la fin pour na lelo et puis un mot pour na bandeko nyonso batali yo et puis un mot pour na émission. Oui, ce qu'on a dit tout d'abord émission oyo et que au sepeli nango partager. Oui. Partager yango eza canal o Nzambe a utilisé pour ozwa quelques conseils. Amen. Ilobelobi mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Landa ba émission ya chaîne oyo eza ya ba Christ, eza makambo ya ba kisite, ya makambo mususu te okozwa ba conseil non seulement nanga mais na basali na Nzambe mususu ba yembi, ba teyi, ba mama, ba papa, eza chaîne ya ba Christ. Alors eloko nakoye biso soko zangi esika ya kobondela benga numéro batie na écran. Mama ko dirige yo ba église eza ebele na Dublin. Donc place nini oya yebi ya malamu okoki na kobondela na lobite yaka kaka place nazali. Kende luka place malamu bato babondela ka bazo banga Nzambe. Kokende na place ya bato emballage te. Ba emballage ezaka ebele même na makambo Nzambe emballage. Loyenge, Jésus-Christ revient bientôt. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous connaissez toi manaye? Ou au tikala? Parce que bozongi ya Yesu ekozala lokola muyibi, ilobe lobi, eza lokola jour ya Noah. Noah lobi, mbule kobeta balobi bazo sala fete, bazo bala, bazo balisa, bazo sala kama misala na bango. Ti mai ya mbula ye komela bango to koboma bango. Nalingi te mokili emela yo. Amen. Mais yo mela mokili. Oui, amen. Kola pambula bino. Voilà, topesio merci papa. Amen. Merci na ndengo ndima koleka na to solola na sujet kitoko le choix d'un conjoint. Je sais qu'il est aussi ici yangote. Tokozonga pour la deuxième partie parce qu'on avait beaucoup de questions faute de temps. Tokoye kosala nyoste tokozonga na promettre bino tozonga pour la deuxième partie. Il y a le choix d'un conjoint parce que c'est parmi les sujets oyo bato belé bazo raté.
yango tozomona mutabali lobi a divorcé donc tokoya lisusu topesi yo merci nzambe apambola ndenge ondima ekoleka. Pour finir je vais dire ceci, kobala kaka mpona kitoko ya elongi te. C'est très important obala mwasi azala kitoko nde paster alobi mobala kitoko, mais bala plus mpona beauté intérieure tosolo.